notre solution n'est pas finie. Allez, musique. À quoi sert le fameux jus de papaye et de carotte? Savez-vous ce que ce jus puissant peut faire? Un médecin japonais vous explique ce qui se passera dans votre corps si vous buvez un verre par jour pendant 7 jours. Vous n'allez pas croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette combinaison de carottes et de papaye est largement utilisée dans les jus au Japon. Les Japonais adorent les jus sains et l'un de leurs favoris est sans aucun doute celui-ci. Pour commencer, nous aurons besoin d'une carotte. Dans le mixeur, nous ferons le jus avec un peu d'eau et nous mixons très bien. Ensuite, nous filtrons et réservons le jus pour plus tard. Les bienfaits de la carotte sont nombreux. Elle améliore la vue, la fatigue, la douleur, combat les radicaux libres grâce à sa forte teneur en vitamine C, qui est un excellent allié pour éliminer les toxines du corps, améliore la glycémie et bien plus encore. Ensuite, nous aurons besoin de la papaye. Nous allons la peler et la couper en petits morceaux pour faciliter l'utilisation dans le mixeur. Si vous avez des problèmes digestifs ou de constipation, vous devriez manger de la papaye. Elle aide à la santé intestinale car elle contient une substance appelée papaïne, qui aide à décomposer les particules de graisse. Ce composé, ainsi que les fibres, aident l'intestin à bien fonctionner et favorisent la sensation de satiété. Nous utiliserons ensuite une pomme tranchée. La combinaison de ces ingrédients est capable de créer un jus qui améliore considérablement l'intestin, la peau et les cheveux. Elle améliore la fatigue, la douleur, les problèmes intestinaux, tout. Nous mettons tous les ingrédients dans le mixeur avec une cuillère à soupe de flocons d'avoine, du jus de carotte et un peu de lait d'amande. Nous mélangeons très bien, sans filtrer. Ensuite, il suffit de servir. Il peut être bu à tout moment de la journée, mais je recommande de le boire le matin, à jeun, pour une meilleure absorption des nutriments et commencer la journée avec un excellent jus. Ce jus de papaye et de carotte est un véritable élixir de santé, plein de bienfaits pour le corps. La combinaison de la carotte, riche en vitamine A et en antioxydants, et de la papaye, qui aide à la digestion et à combattre la constipation, offre un coup de pouce significatif pour la santé intestinale, améliorant le transit intestinal et la sensation de bien-être. La pomme ajoute plus de fibres et aide à équilibrer le goût, tandis que l'avoine et le lait d'amande enrichissent le jus avec des protéines et des nutriments importants. Boire ce jus tous les jours, surtout le matin, au début de la journée, peut être une excellente habitude pour optimiser le fonctionnement du corps. De plus, il contribue également à une peau plus saine et des cheveux plus brillants, car les antioxydants présents dans les ingrédients combattent le vieillissement prématuré. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Partagez avec vos amis et votre famille. J'espère que vous avez aimé. Un abrazo et à la prochaine vidéo. Bandeko ba bolingo esengo mingi kozala vraiment na liboso na bino pour ko sala na bino émission ya moke. Lelo nalingi tolobela nano makambo etali génocide. Génocide na Congo. Yango to vandi na yango bambula na bambula bato babetaka liso na yango te. Kasi biso awa na majisa tozali na chance tozali na moninga na kombo ya Fredi Wanga ye abetela biso liso na génocide mayembaki yango na loyembo. Tokozwa moyen ya koyoka pe occasion ya koyoka nzembo wana kasi vraiment kati na loyembo wana to pe kati na maloba au bato bakoloba makambo etali génocide toyeba te nzambe azali kasi nzambe azali me esengeli biso bato ya mokili totala eloko nini tokoki kosala mpona génocide et puis jusque là nano bareconnaissa yango te ke ezalaka génocide biso tobengaka yango génocide mais bato ya mokili to mpe bazali na ndingisa ko reconnaître ba misala makambo wana ezali misala mabe o to bengi génocide baloba eloko te ezali bongai molobela bino Raphaël Ngoma en tout cas tapesi mbote na bayibaso bakolanda biso nenka tosengaka na bino video oyo partager aimer bo like bo pesa pe na baninga basusu pote bayeba makambo elekaka na Congo
Na bandi boyebi makamza koleka na Nord Kivu pe na Sud Kivu. En tout cas, Est ya Congo ezali malamu te. Est ya Congo ezali malamu te, boyebi bien, une partie ezali bongo na maboko ya barebel. Tokobeta lisolo ya barebel te kasi tokobeta te lisolo ya génocide. Moto moko na mokila koyi kotolere nyonso oyo elekaka kuna na bamboka wana te. Toyebi bien que bandeko na biso bakufi, bandeko na biso bazali komona pasi, kasi bato ebele pe bazali kosala effort pona koluka kobongisa makambo wana pona ko reconnaître que ngambo wana génocide ezali kosalema. Kasi génocide yango biso moko ba congolais est-ce que tondimaka yango? En tout cas bandeko ba bolingo tango bovandi oboso babitando bike boyoka pe bolanda masolo ndenge lobani. Would you tell us who he is, because it's based on someone? Well, George Washington Williams, the character I portray, is sort of responsible for the historical context of what this film is. He's there to expose what King Leopold is doing in the Congo, the profound effect that he's having on Africa, and the devastation that he's wreaking on the Congo in particular, being responsible for what historically we know as one of the largest holocausts ever perpetuated against the people on this planet. And he's there to document it and to inform other governments not to loan King Leopold money to complete what he's doing there, building his railroad and taking and raping the country of rubber, ivory and diamonds. Ce génocide dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans doit s'arrêter. Des millions de femmes congolaises et d'hommes congolais sont tués pour des gains économiques. Et cela doit prendre fin. Enough is enough. We need to talk about the Congolese genocide carried out for economic gains. On parle d'un conflit, on parle de conflit armé en RDC, on parle de la situation à l'est du pays, mais en fait il faut poser les mots, et le mot c'est celui de génocide. Parlons-en. There is a genocide in Congo. Nobody wanna talk about it. Hotel Rwanda. Yeah. What happened to Congo? What happened to Congo? Oh, wasn't that Hotel Rwanda? Yeah. What happened to Congo? Oh, wasn't that the Holocaust? Yeah. We just want free blood and diamond gold in Africa and Congo. Whoa. Nobody can. Fathers die, mothers die, children cry. Nobody to rescue. Fathers die, mothers die. And many die, more than 6 million, but never ever hear it mentioned.
body shed every day. They've got no mercy for no one. They give them no justification. They've got no mercy for no one. They even kill their pregnant women. In 2010, 10 million of Congolese men die 'cause nobody cares. Oh, you and the one not you wanna talk about genocide in Congo. You are not you wanna talk about the genocide in Congo. You ain't what not you wanna talk about the genocide in Congo. Sangani akolela mama, Bunya akolela mama, Mbandaka akolela mawe, Bakongo bakolela nkiaje, Kinshasa bakolela yaya, Ruchuru akolela baba, Butembo akolela mama. Genocide in Congo. Batata ba mama bandeko kobeta lisolo ya génocide ezali lisolo ya pasi mingi kasi pona nini barekonisaka te ke oyo esalamaka na Congo koboma wana ebomami pendant guerre ebandi bongo mbula 30 ans en tout cas ezali barekonetre yango ke yali génocide ekomela biso ngambo mpona likambo yango eloko nini eza kosala basi baminere oyo ezali na mboka Congo bato banso bazali kaka na posa te baya kozwa part ya gato na bango. Soki otali Rwanda azali koatake Congo, Burundi azali koatake Congo, na likolo na ngambo ya Sudan Congo azali menacé. Bandeko ba bolingo, est-ce que vraiment mboka na biso ekozalaka kimia na banini? Eloko nini toyi kosala? Eloko ya kosala ebalaka ntango mosusu toyebaka te mais ezali kaka d'abord biso moko kati na Congo tokoka kosolola toyeba eloko nini tokoki kosala. Biso na biso soki biso moko tolobi te tobanda kosolola entre biso esengeli deja na kati toyokana parce que ba conflit oyo ebandaka na makambo etali ba conflit tribal. Conflit tribal o wana ezalaki c'était un conflit tribal, c'est-à-dire ba tribu moko na moko ebandaki kosangana ebandaki koswana. Et Malendu, Bahutu, Tutsi. Alors, problème ya Bahutu na Batutsi ya nini? Ba mosusu bauti na ngambo ya Angola, ba peto na ngambo ya Rwanda, ba mosusu bazalaka na kati ya Congo. Hutu Tutsi eyali na ngambo kuna eyalaka pe koto. Mais awa na ngambo na biso comme moi problème quand on parle de Hutu et de Tutsi. Mais tozali quand même na bakoko oyo, tozali na bakoko moko na bango, oyo ezali ke moto mosusu azalaki awa, mais azalaka na ngambo kuna. Na yango tozali kaka na problème ya koluka moyen nini tokoki kosala pour que tobongisa mboka. Batata ba mama bandeko oyo ekomi likambo etali bana ya Congo nyonso. Bana ya Congo nyonso totelema nsima ya Fredi Wanga kati na loyembo oyo ya génocide au Congo, genocide in Congo. Il y a un génocide, c'est-à-dire il y a des tueries en masse na mboka Congo. Mais biso baso tovandi nye mayele tete oza kotala eloko ni ezali koleka. Bato bonsusu baye baza koluka ba loba mais koloba na bango ekomi pe mwa l'air moko pasi pamba te faut kozala na ba minduki, faut kozala na ba arme bakamwana etali arme. Batata bama ndeko mboka ebebi. Mboka ebebi kasi eloko nini esengeli tosala pour que tokoka ko recouvrer intégrité territoriale. Tozali kolanda makambo ezokoleka na États-Unis na Doha epa wapi ba accord de principe eza kosala kasi tolobi totala lolenge nini ekoleka topesa kaka confiance na ba autorité ya mboka.
toyebi na malamu te diplomatie ya tata mokonzi ya ekolo ezali bongo kosala te tomeka kobongisa makambo wana na yango bandeko babolingo esengeli biso nyonso bana mboka tozala implike na makambo yango todenonse ntango ifo todenonse mais tobosana te ke mboka ezali ya biso na kosukisa émission oyo na kopesa mbote na bayebanso bakolanda ngai en tout cas napesi mbote makasi na Fredi Wanga na ndeko Bona mbote na bino yango wana Guy Bochard Mulongo Hippolyte Makela John Kalubi tozali na ndeko Gela Nyondo topesi mbote na président Cyril Modogo Vicky président topesi bambote na Vivien Bonjeka en tout cas bozala malamu na kombo na kolo. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.